peu plus. Mais Christian Malanga, dans l'action Moussati, Keba Lokuta, ton boy bateau, baza kotambola Lokuta, baza kotambola bon taba et rekosa peuple congolais Christian Malanga. Yo le bateau sur la Mindogi, au Robert na Hippolyte Kanambe, en décembre 2016, et le moins Mindogi, et comme sur le drapeau ya Zahir, bandeko botana makamboyo. Toloba te. Toboyi bato lokuta. Tozo la besoin mintuki. Omoni nga l'école awa. Na école awa. Na yeko kolisa formation e kota suna mutu na ngai pona yiga sumpiko ya kobundela mabele ya Congo. Eza tena leka na bana kokosa peuple congolais. Na tambola lokuta. Na tambola bon taba. Toboyi eloko wana. Christian Malanga ozali muta lokuta tika kobuka lokuta ezali malamu te ozala minduki te yo muta minduki susu okomi muta balabala ntango tobandaki bamarshe ya kotelema mpona koloba makambo ya Kongo ozalaki wapi Christian Malanga yo bimaki obi ozala minduki siko olandi bati olandi biso na bamarshe olandi biso na bamarshe toboyi lokuta Christian Malanga tika lokuta toboyi yango bandeko makambo Christian Malanga na esi bino azali frapper nasi na filaki yo nakotaki mutu na ngai moko pembeni na yo azalaki officier militaire bosolaki na ye ayebi yo oza mutu ya lokuta atunaki yo mpe kombo na ngai olobi oyo naningaka jo wana te ayebi soki ozala minduki bokokopere bien na Thierry le commando mpo ye azali mutu ya minduki azali commando véritable oyo azwa formation kitoko etat instructeur na kota okola mpe nasali na renseignement militaire epai ya bolozi na GD nasali mpe na sarma bon baunité nyonso wana ezala meme na présidence ezala baseneri partout bayebaki ngai parce que tokosala même boîte bata présence na biso toki même boîte nde tokosala mosala ndenge elongo bane yango na biso bandeko tu tozala together mpona kobunda mabele ya Congo tolingi lokuta te tolingi bato oyo bakotambola botaba te tolingi bato bakotambola alignement oyo babengi alignement